Congo Info, balobi site à Gaïa. Site à Gaïa, balobi ba site isa nango. Mais site à Gaïa, ils ont RD Congo Info. Hein? Il y a grand prêtre César Ngadi, on attend grand prêtre César Ngadi dans mon amba, mon papa, parce qu'il y a des gens qui papa quoi. Et on a fait ça vraiment papa, on a vu un gars, on a vu un foule à faire, on a vu on a lu bah qui n'a pas mon temps d'engager mon côté, bah mon gars n'a pas boulot, n'a pas mon mais n'a n'a pas boulot, n'a qu'à RD Congo Info. Donc naza toujours malgré toute absence, va na poto boyebi. Tala montage, ça auto montage, auto kini réalité, côté, makambo ebele, côté dani bokonga benga, côté kapote sezanga da benga makambo leke ebele mettre ça. Alors les lorsque makambo za ozane likambo soirée, hein balobi Norvège za ko yinda ko sakana te parce que Glody Kumanza ma Norvège ayoka ngama solo. Hein, tant malo ba Glody Kumanza mona tonda nesengo parce que wana za mutnanga ya kati. Ça m'a vraiment ya kati Glody Kumanza si la sima na bomona déjà. Na bomona déjà masolo za na sima kwa lengo. Et ya bomode. Donc comment c'est nzamba Norvège alors be vénément ya mibale yango yé. Parce que la fois passée bomona ki bino moko ba na Norvège vous allez au CP là, hein, Fabro, metino azala ki wana, bino moko s'attaquer vraiment que non Fabro metino vraiment za mpanzi wana donc soirée ezalaki comme on ezalaki Yamado. Ba li soirée Yamado ezalaki somo na kati ya Norvège mais sikoyo bana Suède bo sepila quoi hein ba bi bana Suède bo sepila parce que comment c'est dans Norvège akiti ce qu'on a Suède abiki not to sepila ça bi bana Suède donc soirée pour na yo hein ba bi on les soirée pour na yo e ngai nzambe kuma na ozelati mo na ngai billet lelo le 21 karaté on doit ozela vraiment billet ba bi gradi mu la kozala na lengo donc bazo voyager tozo kende pour la soirée pour na yo tala RD Congo za mpanzi wana te mystique. Alors le 21 bana tu ya poto to kende musika te le 21 novembre to kende musika te parce que Glody Kumanza ko sepelisa biso na kati ya Suède hein balobi adresse eza moko hein adresse eza te ke to luka soki wapi balobi Rothman na Vagin hein na kati ya Rothman na Vagin wana soko commune wana vraiment na 10 14 557. On a bien okuta sala kitoko ba DJ Kano bazali parce que soirée pour na yo eza pour na ba jeune bien ba jeune à soirée mais surprise ezali boto na nga surprise ezali na si bomona dia na sima ngai surprise eza ba na C4 donc balobi ba okitila biso ba na C4 parce que tout rond zaki na Fabro hein les métiers noirs Fabrice hein Fabrigas les métiers noirs mais tout rosco Glody Kumanza tala lobi dans CP Saba na Norvège ndenge nini dans CP Saba na Suède ndenge nini donc akiti seli bango sikoyo hein bana C4 isuki wana te grand pote César Ngadi na éviter yo za bonga ko petisa nga kadi to kuta na kuna bani donc grand pote na éviter yo poza la bina na kati wana ningisa parce que ba très très ba sala mpanza ta ba grand pote César Ngadi akwei c'est que mambo za wina bongo dani bogombe tsunami de la presse congolaise hein tsunami de la presse congolaise ba to kende musika te biso tout na soirée pour na yo hein na soirée pour na yo adresse c'est ça c'est moko ya mwa to okuma donc tant tout ce qu'on prononcer ça moi passe bien mo boyebika ba mongo mais na si déjà na bande filante bo mongo déjà ningezo leka donc to kimamba déjà numéro Glody Kumanza wana soko za na posa bio beki Glody Kumanza ma Norvège otunye masolo ningezo lekela parce que na ebiki bana poto bo benga hein dino bo lela biloko vient na dilondolé hein adilondolé bo comédie ba biloko mo yo lukaka nikela Maserati hein biloko ngo yango yo lukaka Glody Kumanza yo sepelisa bana Norvège alors bi ba nikila Maserati il faut bazala wana parce que la fois passée ba grâce mbizi bazalaka balobi wana servo ba grâce mbizi bazalaka ba nolita bazalaka mais tout rosco to komona ba gradi muya to komona ba lengonzo la taille balobi les caméramans no aza donc mulai quoi mais amène senga bina taille parce que biso ba gradi muya to kundara no filmer mais taille vous mezati ya ba caméraman quoi donc lengonzo bazala wana bien ya biso mibale to na lengonzo bokozope na ba image donc eza somo na benisi bino tout bana Norvège na benisi bino tout bana Paris na benisi bino tout bana Londres États-Unis partout que vous êtes to yebele to sepele longo na soirée oyo pona yo ponanga hein talaka jeune a sepeli sa biso donc le 21 novembre Glody Kumanza na posa na yo aza na posa na ngai balobi frère ça nango eza nango normal hein frère ça nango normal oh ba grand prêtre César Ngadi ba tinela petit na bango gradi muya ba Glody Kumanza ba frère mo ya mikie ba frère hein
VIP, ils ont 2000 courants. 2000 courants pour 4 personnes. 2000 courants pour 4 personnes. T'as la gaffe avec vraiment. Claudie Kouma, vraiment, n'a évité quoi. Événement, c'est mais marque Claudie Kouma, c'est belé quoi. Donc 2000 courants pour 4 personnes. Donc, tu es belé, na place à VIP. Si vous avez la place à VIP, Claudie Kouma, en Norvège, parce que vous avez place, il y a bien. Vous avez place à bien, vraiment. Le message est capté. Tu as Sitagaya. Si tu as Badani Boko, mais tu n'as mis de la presse congolaise. Si tu as grand prêtre de César, on a dit Cléboa. Marrête mi pepe, toza. Biso, tozali, bananda, tozali, tolongwaka te, toza, tolongwaka. Donc, toza na bino longo. Dans le but de semaine, oh non, c'est plus sabino na masolo parce que je dis qu'on m'a bien rabbi, mais nous sommes en terre. Habiter, c'est la soirée, tu as préparé ma beauté, ma ni pourtant qui est en Norvège. Pas la Norvège, mais n'a pas sentir que non. Gradi Mouyaye, tant qui est en Suède, la Suède va sentir que non. Gradi Mouyaye là, en Lengonzo là, vraiment. Pas la poto, tu bien que du coup, mon numéro, il y a un les défilé. Ben que du coup, on place nous bien soirée TikTok, soirée soirée balbi, soirée taille, t'as la gaïmo du coup, ma taille, Suède, Scopino. Donc soirée à Bino Yango, nous sommes dans le ciment, merci à grand pote César, nous opportunité toujours. La pièce maîtresse, l'élément monteur, les serveurs monteurs, tous ces billets comme Tassimbi RD Congo et Foyer, Tolobani. Quand sur le monde RD Congo Kanami, non, le banning était parce qu'il va piquer, si tu mets la main à ma ligne. Allez, Monzo. Talaka na loba suni na pesi mbote na ndeko nanga ya kati ya motema Antonio Kaoka mobala zanga mbanda talaka yo na éviter so Claudie Kouma otinda pe 3e billet pour na opasa na posa batuloko la bino posa la pena kuna parce que soirée on les a souka la soirée ya osakana te donc to ye belé to se pelisa Claudie Kouma ambo momo ya bazoka kaka ambo momo ya mikie quoi ebiki bino ba diaspora ambo mikie ambo biso les gens sous to yo ye biga so grand pote sizanga d'activité mystique et bino ça on bambo mamikie donc to kuta le belé mais que Dani Azawana, Dani Bokombe Tunami Azawana, mais que grand prêtre César Ngadi Abuzalawana, Nikila Maserati, Vanessa Le Manoir Babuzalawana, on a pena mi panjola bango tout bakokita bon fait on a fait fiston pédé de l'Afrique ici, toujours sur la note éviter ceux qui ont les gandés ni même Abuzala. Allez mon Dieu komina suka. Merci na maman Milinzemba, on a na zanga raté, maman Milinzemba monter ma tous ces pepele yambetolo. Maman Milinzemba, monter ma tous ces pepele yambetolo, le 13e apôtre. La situation la prière le berceau na voyé na sur Sarah 13e apôtre. Merci beaucoup, to kuta na kini réalité. Ouais, zaki na moka ka kolobela Claudie Kouma kwa mettre kuta na kini réalité. Mota basoda.